Haute cour militaire ebandaki kosambisa likambo ya François Beya mopesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi pona mambi mabokengi. François Beya afundama koluka kokweyisa bokonzi kozanga limemia pe kotinda basoda kuboya kotosa. Mapinga maekolo Congo démocratique masakoli ete mabotoli mboka ta mungenga sima na koboma batomboki tuku mibale na sambo ya M23. Mapinga maekolo Congo malakisi pe bibundeli sokoto ya mapinga ma Rwanda e babotoli. Na Libi batelemeli bakotaki lobi na ndako ya bokeli mibeko pona kopamela bozangi boyokani na masolo kati na ngambo ewelelaka bokonzi uto bobomi ya Mohamed Kadhafi mokonzi ya kala ya ekolo eye. Bana koleka nkoto tuku misato bakimi bisika na bango ya kovanda pona bitumba bae jihadiste bazali kosala na nord-est ya Mozambique na Cabo Delgado na sanza ya Motoba. Bato pene na tuku mitano bakufaki na bitumba biye elobi ONG ya Amerika ACLED.